Bonjour, Président Mayombo. Bonjour, maman. Papa Bill, boni sa mwa famille politique na bino de pes. Na moni ke bozana kimia te kuna. Parce que vice-président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Abound, bazocha mulunge na PPRD makasi. Siko basango bino bo s'organiser ndenge nini côté na bino ba stratégie na bino eza ndenge nini. Bon, merci beaucoup pour notre tour. Na sepeli nango, omoni nga biloko wana bazolo wana, na ba petit musu bazo soutenir biloko wana, baza bantu moko baza na vision politique te. Biso bantu baza na vision politique, toyebi ke année passée, tozalaki lokola bantu bandi pouvoir, lokola mwana ndeka botami, anoyo mapapu esebimi, toyebi ba zere ya kokota na ya kobimela. Omoni pona likambo kaka ya honorable Bati. Donc HDCA. Donc Salinini, la Cour constitutionnelle a tranché, a pési Bati raison. Même la Cour constitutionnelle wana lobby, la structure na biso wana FCC na cache dans la personnalité juridique. C'est-à-dire parti politique soka sepeli kolongo kuna, a kolonga na ye a kozala poursuivable te. Ceux qui ba moni signe du temps wana te, ba yeba kimbo, ceux qui ba longoli Jean-Marc Abound. D'abord, le peuple qui s'occupe de bango, bandako. De deux, président a dissoudre l'Assemblée nationale. Puis ça va nous coûter pour nous préparer l'élection. A aussi nini, a nommé comme formateur. Il y a identifier majorité, il y a sika na parlement. Comme ça, le parti politique va se sentir étouffé par le PPRD. Ba kolongo kuna na kimia. Puisque il y a déjà qui va poursuivre la justice. Tu composer une nouvelle majorité. Nouvelle majorité, tu es premier ministre, tu es le gouvernement Yassika. Tu l'as dit dans le bureau de l'Assemblée nationale, tu es ici en Go. Nouvelle majorité, tu es dans l'élection, tu reconstitué le bureau. Ah, wana au moins que Makambo est changé. Puisque les gens tout le monde a déjà musika. Kozala na kimia ili nkoloba te ke za kozanga koyepa to ngulu suka zotambola na ngomba ozomona zotala na sema yebi ke place oyo ngomba ezali to yebi de mesure to kozwila bango yango wana po bazwa prise de soumission wana na moni za plan B parce que mikolo uto le kabokendaki na ba motard pona bino ifale bokende na assemblée na palais du peuple eza pona kolakisa ke wana ezali nani nucléaire Kabundi. Ezali bombe nucléaire. Bombe nucléaire wana toyike kokebisa bango ke bosimbango te. Soko basimbi yango ba dégâts ekoya ya grave. Nde wana tolobi premier dégât ezali biso ba peuple to se prendre en charge contre ba député FCC na ba oyo bazui résolution wana. Deuxième possibilité ezali ya yemongo chef de l'État. La justice est une commission indépendante. Et si elle lobby que non, la structure politique est la personnalité juridique. C'est clair comme bonjour. Le lot PPRD a commis un missant de parti politique au lobby a claqué na porte à qui sur le plan juridique puisque le cour constitutionnel essaie de trancher déjà sur ce cas-là. On va nommer seulement un formateur qui va dégager une nouvelle majorité et puis former un gouvernement. Souvent, on va dire que l'opposition va y peine à connaître. Wana bozo like ça bango déjà pas de danse na bino. Autant ozo fungola boy. Bango peut ba remonter ba stratégie à sika. On va contrecarrer ba stratégie na bino pe. Oui, au moni mikolo yo. To sala bitumba lokola bitumbo yakala. Bitumba kana na koyebiso ke naza na 3000 militaires, naza na autant de chars, naza na autant de mortiers, naza na ba AK autant, la giso déjà puissance na naza na ngoyo na ko attaquer yo. Yo ko se préparer en conséquence yo pour déclarer na yo, pour déclencher bitumba. Oyo na koyebiso wana moyen ya kobata manango ezate. Na éviter soko bo bandali suku corrompre bantu to ndenge nini meto koyebiso bantu wana ki bazana na esprit oyo akala wana. Puis mikolo yo corruption est comme condamnable dans la justice. Mutu apesi mbongo ozwi yango na kanai, oli yango yakende kolobaki na corrompaki ye. Puisque et les corrupteurs et les corrompus, tous sont poursuivables. Alors ce que yo li yango dénoncer ye, c'est lui qui sera poursuivable. Donc nous avons que ba commis déjà faible pour nangai match eza sauté.
baza faible. Et puis Félix c'est un fin politicien. Baoyo bazolota nanu ke non bakolongola kabundu bakobimisa muntu mususu eza ndoto moko eza na isi moko te. 520 giga aza fait puisque moto oyo batika na Etienne Tshisekedi comme secrétaire général ya IDPS ezali Jean-Marc. Et puis moi na boute Augustin Kabuya porte-parole soko ya lobby mokili mobimba yebi ke IDPS a réagir. Lelo iso Augustin lobby te nana ko réagir bande maye.